Bisogno stato sabone nascere mako Madia Star TV etala mamonate bato bandima Christopher Songo andima Tati Hilenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Shalakita nascere suivi Madia Star TV Le grand collaborateur Christophe Songo Nakata Madia Star TV Levé Kiko Kikondambuta Papa social Tadi Ileda Angel Loué La mignonne Bisoni Soto Sabone Nachene Mako Madia Star TV Etale Mamudate Bato Bandima Madia Star TV Zambada Media Ulera Bagaba Miss Bapid Naba Théâtre S'abonner Bande konanga mbote ne bisika nyonso tu ekuteli bino na kata Madia Star TV Ezangolu na Nzambe pote to mona na suna mokola lelo Lelo bande konanga eloko ememi bino na esika o bande konanga na asi bozo mona na zana kata cimetière Ero comme ça bino la star yo sala vidéo na cimetière au koma E bandi boni bande konanga la star ya osala vidéo na kata cimetière bande konanga Mais bande konanga to bosana te biso to kotaka pamba te to ro chika bande kona biso oyo baye liboso na biso Alo bande konanga eloko kotisinga ba mourir nanga Eza makambo tozo vivre na mokila lelo Na Bible pe koma bande konanga ebandi nango lelo te Entourage na biso bande konanga tozo vivre na makambo ebele na entourage na biso Bande kona biso o la telemi mona katene sika oyo o baza liboso na biso o ba ya liboso na biso Toza ba monde mibale Monde ba we o bango bazali kuna Na biso ba viva o tozali awa Merci ko bande konanga ba oyo ba ya anesika oyo Nde bata mokili bayemba bande konangai Oh no stu baya bande konanga baya na maladi moko te Baya pe ana raison moko te Baya ana nzela moko ya liwa Me baliwango bande konanga ekesana Me pona biso bande konanga totika na bomo bande konanga bola nanga very be careful Na yonanga Bible ebisi biso bo bande konanga Est-ce que mokili zo senye biso te pa matenga pa naza na kati Na le bande ba français ba lobaka est-ce que la nature ezo senye biso te Bande konanga na ye awa Pour nous faire comprendre biso ke mingi ba oba ya abande konanga o tomoni ba ona kata cimetière awa ba na volonté mingi ya Nzambe te moko te asenga ya awa avant âge moko bo bande konanga na moni ba photo bana mike awa ba misusu ba ya bande konanga na tang o Nzambe atela bango te Me baya bande konanga na mutema mabe ya bato Bata mokili bazala babimis babomi bango bata mokili baseba o mabe na ndenge bakomi awa
batini bango voyage moko ya long retour bata mokili non retour mana ke retour ezate mais ninga le bani place na bandeko nanga ba misusu bazalaka na entourage ya bata mabe j'espère na le belo place wana ezala bandeko na yo ya famille ozala pe na entourage ya bandeko ba famille so ki mitema mabe o le tozomona bandeko ebele bakundami a bandeko nanga liwana bango mingi ewuta na maboko ya bato alors bato bandeko nanga baboko lia na bandeko na bango esika moko kobima na bakamarade omona ke bastaff mpe esika mona bakamarade batambola mpe na bandeko na bango esika moko bango na tour na bango bandeko nanga bazobongisele nzela ya liwa po te aya awa asuka bo bandeko na ngai maladi liwe ekute aye awa esiko nga naza awa maladi musu bandeko na ngai bato bakufi nango ewuti na maboka bafamille po babake akufi na maladi mususu mpe ewuti mpe na maboka bakamarade okake akufa na maladi bo akufa na bonde maladi wala bandeko nanga ewuta na maboka mutu eningale babo place wala bandeko nanga tozala ba million moko ngana yo mona ke million wana balingi biso te eza kana ba famille no senti que leki nanga ya nanga noko nanga papa nanga quelque soit na famille o senti ka lingi ngai te mais biso tozo forcer ka kindeko na mutema malamu na biso tozo forcer kaka kindeko mais tant to ko regreta bandeko nanga to ko regreta ngona sima en plus on dit matin que bango mutu ako sala makambo on dit matin que mutu ndo sala makambo wana esika o balingi yo bandeko nanga zala na bango esiko balingi yo nansi na lo beloko place wana mais esika o balingi yo te ko forcer amour te quel que soit ndeko na yo quel que soit camarade quel que soit mutabengisa ko na poto ko forcer te balinga yo pamba te ba rolinga yo te ko forcer pete ka ozana milieu wana eze eloko moko bandeko na ngai tango balingi yo te ezali danger mpo na vie na nga na yo ezala camarade na yo ezala ndeko na yo ezala na musala ezala ba o babota biso bandeko na nga toyeba réalité ya vie o la star azolobela o mwa asika eza te soki tomonaka ngulu bandeko na nga aliakaka mwana na ye moko engeli bapeke ya muta mokili mpe akoki kosala mwana na ye mabe akoki kosala ndeko ne mabe akoki kosala mpe camarade ne mabe j'espère na loba eloko wana ezali mpo na koloba ke esiko balingi yo to bandeko na nga toforcaka te tomipesa discipline na vie kolinga te bata mokili baforce yo oya awa place nga nazali ala moi makasi oya ala makasi no ezosala nga pasi na motema bandeko na ngai na otoza mwana na classe na okelo mokata motema na nga ke nakita na re ya biso nasala video na kati awa omona ke bandeko ebele baya bandeko na ngai omoni ke mingi baya na volonté ensemble te mingi ba problème oto ofiwa na kati ya société mais biso bato tika na kati ya mokili o bandeko na nga ete yanga na yo koloba te ke aza pire ngai koloba te ke azali yaya na nga leki na nga noko na nga mobali na nga sur o papa na ngai non bandeko na ngai muta sur aza kaka nzambe toboyi te eza langage to babingana na mokili mais papa na biso alola aza papa na biso nde ya sur so tomoni bandeko na ngai prudent tozalaka prudence na mokili
mokili bandeko na nga ete ya biso ba réalité be to mona na vie bandeko na nga ete ya nga na yo pamba te toyebeli bilongi mutema na biso mutu ayebi yango kaka nzambe pamba te ndenge ozala yo na ngai soki toyebi ke baza kotuma libulu bakokunda nga na yo na moya lelo bandeko na nga tokokima nga na yo tokokima me lokola esalamaka na molimo bandeko na ngai na butu na misala molili mosu mpe omona mpe na moi atieli opoison na moi yango moi bato basutukaka ndeko na akufi leki nde akufi moye malamu akokima bandeko na ngai ezali na nzela losambo ezalaki ozobombama na nzela ya nzambe na kati ya bonzambe me tozala prudent tozala mayele tozala sage pamba te bandeko na ngai nzambe apesi biso exemple abi ke tozala mayele comme serpent alors bandeko na ngai nyoka aza nyama moko mabe me tala nanu soki nzambe azozwa exemple ya nyoka po ate ya biso ngana po to comprendre ezolobela ngana eloko te na mokili ase ndeko na ngai tolinga te ke toyela baliwa moko boya mutu po ke to rejoindre bandeko baza awa po mokili eza mabe makasi mokili bandeko na ngai eza ya kobeba makasi nasi na oloba eloko place wa bandeko na ngai soki toteli na ntango ya kala bandeko na ngai soki tozali na mboka ya Kinshasa mutu moko soki akufi na quartier bandeko na ngai soki omoni kaka nzela ya kunde bembe bandeko na ngai ozobanga koniata nzela ya kunde bembe oza kuna bezomona cercueil te nini ozokima ke namoni kunde bembe nakomona cercueil te boni nga na yo bandeko na ngai okomona ke mutu musu ngona azobela azokufa ngana omwa tozwi kamera bazofilme ndenge ozokufa boni bandeko na ngai na bafamille omona koza na problème moko bosongolo oleke famille support yo me famille na nsima bazokende koloba kombo na ntongo ozoka bandeko na ngai dépression ozwi yo ozwi choc obeli stroke bazofino lisusu combien de fois bandeko na ngai basi ebele mibale ebele babali basi na bango à cause ya matériel mobali a préféré aboma mwasi na ye po ke atikala biloko combien de fois bandeko na tozomona na mokili omona mwasi basali affaire na mobali na ye momona mwasi azwi mbanda omona se immeuble ya ndako ya mwasi be na se ya ndako ya mwasi bandeko na nga omona deuxième bureau afungosi boutique na Kinshasa siko papa yo tongo salaka bongo moni te kozo puiso mwasi na ona liwa pamba te bozwela bozwi bino mibale me botongi nzamba pamba na mboka Kongo botongi ndako moko abe bochi ba shop na se na parmi ba shop na se ba oluwa bandeko na nga deuxième bureau asana zo louer shop ache boutique na ye papa pourquoi oza mutema mabe mwasa ndako ayebi musupe mwasa ndako ayebi me mobale oningo chance to bika ke non okotika te bandeko na ngai kosala video na kata cimetière ngelo bakaba ndanga to banga vie ngala star na Kinshasa ba obanga nzela akunde bembe mais lelo na ye na kata cimetière bandeko na osala video na zo banga te ba we balali baboye balali bandeko na ngam na kata cimetière moko na zo banga na monde be mutu moko tombo na tombo yango bo mona mona zo ko talaka mais nazwi makolo na ngai na kiti awa na ye kosala video po mona ke na mokili lelo soma mutu ezalaka te soma liwa mutu ezalaka te soma liwa mutu bandeko na ngai ezala bandeko no ba camarade quelque soit na société bakoyekelo mawa te tolingaka toya na liwa nzambe mais liwa bata mokili bandeko na ngai to forçaka te bandeko na ngai j'espère na le loko on no s'abonner na kata mabi ya star te quelque soit mutu nini azala nani azala membre ya famille azala camarade bandeko na ngai oyo moni ke aza danger na vie na yo bandeko na nga lâche tika zala mosika na ye
koyoka maoteke babota biso mibale donc mona ke ezobangisa ngai bandeko na osala video na kata cimetière nazobanga nazomondere bato bakotelema me bakotema lisusu te pamba te soki aresi miso epa na yo te kende maji moto alingaka te bakangamaka na bana na yo bandeko na ngai to faire très attention ndako wana okendaka te me mwana wana akendaka kuna ememelo liwa tosalaka très attention en plus famille wana bandeko no balingaka yo te mais mwana na yo bakangama na mwana no mwana ndeko na nga mwana yela mwana noko na nga mais yo osala balingaka yo te eza très dangereux bandeko eza loko olingaka soso to olia maki bandeko na nga video epesa biso leçon ezoko olingaka soso te mais olingo olia maki ya soso. Merci beaucoup bandeko na ngai nyonso pe so mayele nazala kata cimetière bandeko bozomona nako banga moko tali na sima ozomona ndere nakomona mutu ngenta musu mutu akotelema nga poko osala video awa mais na na cimetière mwana na ngakuta mobaba bandeko na nga bangi kokota wi mama what you doing na kata cimetière bitene eloko mo esali kati na nga na loba na passer message o bandeko na ngai api na moi makasi ngolo bake nzamba za bolamu nzambe ekuti ya lolo bandeko na ngai abimisi moi na bata malamu na bata mabeto profiter nango nzamba atali mabe na ngai te mais abimisi moi nga pele no nazo enjoy na moi leti jacket mais na leti moi serviette mais na leti jacket ngo bake nazo enjoy na moyo nzambe abimisi pa matata muto mabe mais nzamba atika na enjoy nango mais pourquoi yo sokoza na moi sino be mbano esimite pourquoi ngo mamuninga na liwa pourquoi soza na ndeko na yo asa na problème spirituel pourquoi tu nous soutenir na ba prière pour que ndeko na soit délivrance mais ngo coincer ndeko no panjaka ba vidéo na o le ba pa na ndeko to ndeko na zo mona ba ndeko na komi isolé komi abandonné et même ndeko na katine siko ba ndeko na to tika makambo. J'espère que na bel lok ba bi Christopher ba songo na peso mbote peso zali. Merci beaucoup na ba mourir, merci beaucoup na ba moureuse na ngai ba ndeko na poko ba ke na vie alelo to sala makambo na ba sentiment te tala bato baye a bandeko na ngai bako rejoindre biso te mais biso bato rejoindre bango awa yo muto zala muto ba sentiment ndeko na ngai tika ba sentiment quel que soit na famille quel que soit na société quel que soit na église pa mabepe koti quel que soit wa bandeko na ngai to tika sentiment na yeko sala vidéo na cimetière ya olobake to na moni moye bimi na mokili Zambe taka abimisi moi ne bandeko na nga abimisi moi opona bato malamu pona bato mabe engolo bake nzambe quel que soit ba défaut na yo quel que soit ba erreur na yo bandeko na nga na ole ko place wana nzambe alingela biso kaka bongo so ce ko reconnaître mabe no ndeko na nga ezana facilité ya kozoka na makolo ya nzambe moi yango ebimi to sala Londres moi ebimi ya makasi bandeko na ngai na okendo ko kati na ngana sala image na kata cimetière bandeko na ngai pona kolobake nzamba bimisi moi na bata malamu na bata mabe mais tala yo problème au passage na kati ya ba famille na biso ndeko na ngai quel que soit problème spirituel quel que soit problème physique bandeko na ngai tala famille te emilia yo famille kitisa yo famille chola yo nous sommes bandeko na ngai tant ozo raisonner bandeko na nga babwaki nga boye bandeko na nga basali nga boye na minute na mona mutu akomi kobela estomac tant mutu akomi kobela estomac bandeko na nga mona mutu akomi kobela dépression tozolo ba batune bazawa na dépression na dépression bandeko na ngai dépression c'est eloko moko mabe ni tozo passer ngo mina ba problème zo de kanzinga nzinga la biso siko za la nzambe te bandeko na ngai obona souffrir la ba dépression wana na poto pe bandeko na ngai omona mundela bano kopesa yo kisa zo pesa omona elembi so cerveau suka lango tokoya ko rejoindre bato baza na cimetière era ba bandeko na ngai to sala sentiment na vite omoni place na bazo linga ote keke so ba famille bandeko na ngai bo suka kana ba téléphone omoni moko bandeko na ngai to banga ba basala biso mabe mais kotonga bandeko na ngai ndeko ko kotonga yo camarade ko kotonga yo na société ba ko kotonga yo na musala ezala ngo nature moko normal eza normal bandeko j'espère na be loko mais pona ko bomo bandeko na ngai na poison soki ozali mutu moko ozo fréquenter mingi epa na bango tant ozo fréquenter mingi epa na bango ndeko na ngai yango etinda ke
bande kono ba chelo poison yango etina ke na musala ba chelo poison yango etina ke quelque chose na poste ni ozo na mboka Congo ba chelo poison pas mateni ni ozo toujours proche na bango ozo proche na ba bande kono to sala makam na sentiment te to sala makam na sentiment te oui singa famille benda naka ekata naka te benda menenge lobaka mais ba famille muso bande kono nga mona ke singa katani yozo nga ke no oui singa benda ni na pousa ka pemela ba famille pour tous à la bango bien mais au contraire bande kono ngai et c'est le contraire pas maté yo za na mu wa famille na yo mais ndeko na ko za na mu no te akoba ke yazela komona laksaka nini yazela komona relaxa nini mais to ebiti ke problème nyo sa tout bande kono so to za na nzambe to za tout solution yo musala na yo ko benga ndeko no azandoki yekuta zela ko kufa yekuta moyibi yekuta zawana na to bimana mobile na ye pona boma ye na tika la mobile ndeko na ngai to sala très attention na ko sala vidéo na cimetière ngono bake biso ba to rejoindre batu oyo na kata cimetière mais bango ba rejoindre biso te j'espère que na le belo bande ko na ngai bo s'abonner massivement na kata Mabia Star TV boko zala jamais déçu oyo be kata na lisolo ko pesa bande ko na ngai je suis là pour vous contactez nga pesa na lisolo bande ko na ngai pourquoi pas ko partager na kata Mabia Star TV ku famille na yabe ke to komi na biso ya suka na komi na ko zonga. Merci beaucoup na yo mutozo au s'abonner. Merci beaucoup na ba commentaire na bino bande ko to za mayele lokola serpent. Bota bande ko na biso. Nga na bimi na ke ba ba tikali. Engolo bake ngai na rejoindre bango mais bango ba rejoindre biso te. Donc to za la mayele bande ko na nga to mona ni mbala sima ba gros bisous famille bye bye. Abonnez-vous massivement Mabia Star TV. Ya biso esika ngoye. Bo mona ba Star tu boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba bonga ya boui. En tout cas, bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Ya ngwana ya bino na koka sentiment. Ngaso na yo bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Okurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shano kansika biya ngana ringia. Bani ya kami ko pesa nga pasadi. Wa